kati libulo sa mulo na yo kosala musala bino ndenge nini na mona ka mbabola mais na ba tindi basala mbabola ngo bosala ngo ndenge tosomba batolo ba frigo na be papa ba congélateur na papa mituka to sombi to panzi nde to fisa ngo ba forme belé ba rosoir mbabola ba barbecue basalela ba tumbela misuni. Journée pour s'en sortir bien. La journée, ce qui peut me connaître, c'est Sungi. Au moins, ça va, ça va aller. Voilà combien bon la journée? Ça dépend de l'eau. Il y a 100 000 paix. Il y a 100 000 francs, valeur à $50. $50. Ma maman Zida, bon, bah, son baga, bah, to kateli bango, to kesango forme. Bon, bah, bah, teki na wenza, bah, yaka, bah, tiepe wana vendre pour le maçon. Il faut revendre, on va pas sommer, on n'est pas bien en gros. En gros, la somme la plus de go bien soit tu es mon rasan en gros, aïe nango, il a pesé sur la main des frères, tout catelier, tout bordé, et tu es le voici dans mon front. Et ça, bango bien. Si on a besoin de ta boyeza pour l'année. Bon, on a besoin de la boyeza pour na moins de vivre et tel que face à mboka quand on vivre, nous salons nous salons. Ndoboko ila bana yango yo nde ezosala biso mpona tozala malamu lobi na biso biso oyebi te mpo debi ke biso misala oyo nde tozofanda mabele boye bayebi ke batama nzanza batama nzanza batatina te bayebi ke yango mpe tozomona biso nde toza awa tozomona ke lobi na biso ekozala kaka danger mpo bazala biso na valeur te olukaka okomona pasi ya mboka te soki olukaka na yo okolobela mama mboka te président fati aza mabe biso loko de oluka tomonaka mabe ya président te mpa tozosala na biso biso kaka ke batu oyo bayebi bamétier misusu oyo baza bamétier na mitu basala yango bakompani. Bonjour Baladia Cleboa.com. Eza ya biso ya bino Inès Beneshaimuchi. Nous allons essayer mingi akutana bino lisusu mukola lelo. Na yango soyez le bienvenu dans l'émission na biso tokutana bino chaque jour na Cleboa. Toujours dans le cadre de l'émission na biso sociale découverte makamunion, c'est-à-dire actualité zo le Kalamboka. Nous en pleine capitale Kinshasa. Voilà Naza pembeni ya stade de Martyr juste sur Prince Triomphal. Au rond-point Pongabi. Voilà, nous avons une circulation à Mituka et nous les cas par-ci par-là. Nous avons présenté le Bissika Naza. Donc, nous avons rond-point Pongabi, nous avons la commune à Kassavubu, de l'autre côté Zalingwala, de l'autre côté commune à Kin, de l'autre côté aussi commune à Kin. Donc, Mituka, oh, ils ont des Zigida, Mituka, ils ont des Zando, Mituka, oh, ils ont des Boé et aussi parler du peuple. Voilà, du côté Willery. Nabandela wana nyonso kuna. Voilà. Toujours continuer toujours na émission na biso, l'émission na biso oyo to lingaka mingi na chaîne na biso Cleboa. Ko pesa ba côté za kopa mituka. Voilà bande ko na biso ya basala ba mituka, bazoteka plutôt ba mituka basokola pe ba mituka. Na yango ba mituka pe ezebele a tozo tuna soki gouvernement congolais a autorisé ba mituka oyo evandaka awa to elalaka apo ya kokufa eza ebele. Voilà lokwa mutuka na bozomona ya rouge wana Mercedes wana eza ya kokufa majoritairement ba mituka eza awa eza ya kokufa ba épave to éviter pourquoi ba tiaka ko awa ebele pe ya mituka eza ya kotika ebele pe ya mituka eza ka aba mtusu bandolose ba auto école bayaka ba lakisa ba tuneli ni ya kokumba na yango pona question à sécurité côté vraiment à partir à 17h déjà pour les canaux mon côté il faut les canaux à l'accompagner soit na moi mon pas soit vous à 2 ou 3 personnes nous à la vigilance na périque na sac na téléphone parce que côté au bande canabiso il y a bachege baza ebele makaso ça attention te ba c'est pour cela na kin ba kwa nyonso comme kaka dangereux il faut ça la très attention ta vous allez aux autres tambola na yango tout le monde peut stade de Martyr eza clôturé
bazo banda bientôt ba travaux ya construction ya réhabilitation ya libanda ba clôturer tout autour d'ango ba travaux zo sale manakati mais tout monde ba travaux depuis ça fait presque une année depuis ba clôturer qui stade de Marseille pour na ba travaux ya réhabilitation ya stade Nabiso tout le monde a mis ça ces derniers temps ils ont avancé té tozo ébaté pourquoi des tindoro na biso wana zo kati sa séparateur et pourtant place eza ya ba piéton mais ya zo kati sa té misi les motos na katikati na biloko likolo ya moto na yango comportement oh vraiment eza bien té tangu pe roulage akoya atadie fumbu oh roulage aza mabe oh roulage ya métier oh basali eboye ba tracasserie routière na yango tozo continuer toujours na carte na biso ya découverte en pleine Pongabi. Maintenant, ça va moto bazo circuler, ba motard plutôt bazo circuler, ba maman ya zigida bazo lekana, bazo ba uti wende, ba uti bipai na bipai, bazo tambola. Cher entendant de la clé boa.com, nous allons faire découvrir Bino Kinshasa, bon découvrir ba kwenyon so oyo ezan la kino. Bon découvrir bisika o botika kala, bisika o bomona kala, bomona kayango lisusu, to revivre Bino télé-réalité, réalité à qui au quotidien. Donc, qui ne changeait, qui ne s'accadait, au moins ma construction, les autres s'améliorer petit à petit chaque jour. Malgré ma construction, il y a plusieurs constructions anarchiques, les autres ils ont causé des inondations, ils ont respecté la canalisation dotée, ils ont respecté la cambouébélité. En plein Kinshasa, c'est à Moi, les Lopenza, Moi, ça va. Et l'angebanda qui depuis le 15, quand même ça va. La température est vraiment à 7, on peut tenir la moyenne pendant plus de 1 heure du temps. Alors, je suis en train de la clé boa. Et là, quand ça la chauffeur, bazo le calabami tout cas. Façon bazo talarande des opérations. Esseroming, miso bande collection nyonso za mi tout cas misuka qui pananga. Na vraiment les secondes pour faire découvrir Bino lisusu il y a partie. Voilà tous les sous angle mususu. Il y a Kinshasa, Netina expliqué Bino, awa boye, bazo tonga, mais to éviter ceux qui bazo tonga supermarché. Pour ils ont déjà la forme au tonga net supermarché, netelo au moins boye du genre, mais to éviter ceux qui ont ba congolais, to ya mindele. Ba construction bandi mais façon bazo tongela go, ils ont kende à peu près na ba construction à supermarché, neti ba kin marché, ba escap, dans ba supermarché ça vraiment reconnu. Ah ouais. Et on peut te mettre tout, on a kin toza susuna terrain visité ezate dans ba place nyonso on a ba komi ko somba bazo teka. Na yango to ke katsa France na bino en direct. So katsa France to ke nzela la kula mususu. Papa Jordi, ya to tele bato katsa France. Hey, papa basé la kata. Maman, attention, hein, le canard. De la clé boa.com, tous cas ça prend Tikoyo, donc comme côté bandonation basala babola, barbecue, babiloko belé babibende, ceux qui bibende moko eboa kami ba basora basala batonon, batumbi, bandonation batumbela plutôt abadendon, ba cuisse, ba soso, donc bandona biso nde basala ro a bomoni bango en face, ndenge bazo ça musala bango toujours na cadre qui cherche. Débrouillez-vous. Voilà, bazan la carte ça na bango. Na yango tozo continuer kaka na découverte na biso to continuer ko tambola, na faire visiter Bino. Libulu moko ezan la carte voilà mais avant tout to kata na Bino elongo. To découvrir les libulu anini po ba ndomsu to moni ba na carte na libulu wana. To kende to kati ça. Papa Bala, bonjour papa. Bonjour. Oza bien? Oza bien là?
Papa to so na mukie. Pour Shimbo. Yo pas na ka Shimbo. Il faut biso to kitakuna. Ah? Ya mukolo kaka. Moi to kitakuna za. Zato ya papa jodi to kende to kitato so na ndeko na biso, azimi ko so na biso. Mais en attendant to visiter bambabola baso sala. Bambabola kitoko penza ta bambabola kilo o ebeta ta 20 ans bo salela ka eza ba sorte bambabola o balambela na ba mariage religieux coutumier civil voilà. Bonjour papa. Papa place yango ndenge boy. Oza bien na kocha micro hein. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a? Comment on a Cédric? Cédric to mona na kata libulo sa bulo na yo. Kosala musala bino ndenge nini? Na mona ka mbabola mena ba tende basala mbabola ngo. Bosala ngo ndenge. Tosomba batolo ba frigo, na ba ba congélateur na ba mituka, to sombi to panti. Ande to sala ngo ba forme belé ba rosoir, mbabola. Ba barbecue ba salela ba tumbela misuni de sala siko bambabola on boteka ngo combien boy ça dépend ba grandeur na ça dépend modèle pour to ba modèle ebele to sala oya mabele oya kota Gilles na kati na misuni to sala ba eza normal kaka boy na ba barbecue oya za ba tumbela ba dendo donc ya ça dépend grandeur de to tegela top la bino elle est bien est-ce que la journée pour s'en sortir bien? La journée, si on peut me connaître, au moins ça va bien. Voilà combien bon la journée? Ça dépend de valeur à 100 000 il y a 100 francs, valeur à $50. $50. En tout cas, tu sais pas, mais pourquoi on s'est mis à la carte maïbo et full pembeni, salité basolo et dérangeante? Tu préfères go panzer la koto pour na li colonne de bato les kaga. Bien entendu, oh eza matchacha. Machacha. Poussière. Oh, soit kawala. Soit kana nzoto. Non, so chana mai donc obina. Na sa machacha. So pakolo ngo koto yo, ko sa mukusa. Na yo ke apena mukusa. Mukusa makasi. Ya onde machacha. Ya mo ke na préférer na panzela ngo pour na bande ko misupe bazana, bazo poussière wana te. OK. Siko neti epave o ebimisa combien de mbabola? Oyo na calcul na ngo pona betaka moko ya munene. So abeti moko munene na kotia liboso na kote ata ma 20 000 ata 15 000 yango penza siko ba oyo bofe na ni batono adendo ouais oyo batono euta zigida ba mama zigida ba basombaka baye to kateli bango to pesa ngo forme bon ba ba teki na wenza ba yaka ba tepe wana vendre pour ba maçon ba pour revendre on va pas sommer on est pas bien en gros ba somme la prix de go bien soit tié mo kaza nango aye nango il a pesi biso ka main d'œuvre to katelier to borde to tie eloko asi nango front to tie front siko na musala bosalaka idée na ezala nini par rapport à gouvernement à valoriser musala bosala ya mbabola parce que mbabola eza lokola réchaud non oui eza solo mais na poto kuna mundela valoriser ngo comme lo moko batekaka wana ba supermarché na ba maison ba peti ngo valeur balatango elamba soin pona yo idée na eza nini par rapport ya wana idée mundela moko tayaka déjà oya ba matuka mabangana ayaka ndo ozwa biso wa to salele mais efute ne ayaka mabe mais pas mundela wana pas mundela na shoki ya shiko efute ne ayaka mabe et on m'a ba élément pe ba kimaki ma ba zonga bango na télé par rapport ndenga lukela kawa na ndenga osala pa na e okokana ka te mais tozawa plus précisément na Pongabi est-ce que place point au secteur ba benga ngone ba benga Yamaka donc est-ce que ba sala bambabola na moni pe quelques familles ezawe belé famille pe viva awa famille na ote mais quelques familles ba ménage viva awa ba ndeko ka misu to uta misika to ya kaka ayo uti wa ngande tsa we uti lisenso okay na moni lisenso musika kuno za mwa lisenso yango ba rosoir ba rosoir to préparons pour nelanga ndelanga bandi boye to bandi la osa ba forme si to comme ba 7e mois na 6e mois de ya e bandi la ko do yango itanga mana morning yango ba mwana ngo yango elanga mukie oyo nde to préféra
Osombu les bandits étaient comme à la passe. Le prix nango est à combien? Yango paye à 15 minutes to bandango ba 20 000 francs. Ah mutuso a kokoli suka combien? Kokoli a kopesa ndama 10 000 francs. Dans aider la famille. Si on a bandona biso bakenda koyiba bakata batu ba sac bato kisa batu conseil no pesa bango. Ya onde likambo ya mona ngo ya lokwa milimo mabe na bandeko misusu wana. Ko mona be misala ezebele. Bon musala on est biso to sala so dans moto pete. Attends une semaine pour kangango. Oyebi pe ata osala likuka muke ti lobi pe komosa bilo amineni na ba pousse biso to sala. Kosala pe ba pousse. Wa ko sala ba bibendeni mama bendeni. Ma bende to somba ba ba de fer ndeko ke luwenza lufunga somba ba de fer. To kati to ke pa register wa za poste à souder. Biso mo to sali forme. Papa, si quand tu es message na suki ezali na bande na biso bazolanda yo. Bon message benezali na bande ko ba oyiba. Ko basala moi choix. Soit aye ko na musala, soit age ko sa bilanga. Ko bilanga pe ba misuba age sana wana venga voir normal. O Monica na métier te. O na métier ako préféré. Aye o ko la musala. Merci beaucoup papa. Comment ezaki sunan? Comment Cédric? Pas Cédric. Chimbo kino yango. Moi ma be zéro. Merci. Merci papa bana. Donc to sona ba de on a biso mususu baza kuna. Merci. Chers internautes de la cléboa.com, voilà, nous continuons toujours pour faire visiter Bino, stade de Martyr, et ça juste en face, nous avons ici la Bambabola, voilà, na bon micro nanga. Voilà, tout continuer quand nous sommes à Bisso, tout le monde va dire que baboyi kokata basaki baboyi kosenga bazo se débrouiller ba père de famille bazana ba 3 4 5 enfants bazo futa bandako bazo futa facture mai na courant et puis dans ça lobby na journée de fois c'est 100 000 5 000 on a déjà $50 oh mutu mususu par mois ba futa kai azo bénéficier na ro conseil ezaka ke ba dans so ba ibaka ba tika ko iba ba se concentrer na boulot tala ba boulot ba ninga na biso ba sali. Moi, barbecue à minene kitoko boye vraiment. Oh, peneza pour la grande manifestation. Au lieu à kotumba biloko à 2-3 tours, dans aussi malaman ko botumbi biloko. Biloko etumba bi batupe balié bien et pressé. Au moins boulot ba donation bazo sala busala kitoko vraiment il faut qu'on encourager bango batono pe ya mwana bazo sala ba barbecue à mikie. Dimension, quantité, qualité nyoso ezali. Voilà, on a la carte à faire découvrir Bino Kinshasa. En tout cas, la CP mina ba papa, bande kobagel, mususu loko la ba osala boulot oyo. Et puis accueil na bango ezaki kitoko ba accueillir biso très bien. Félicitations à bango parce que c'est rare, c'est difficile malgré situation en mboka, malgré pas à Congo, malgré nyonso ezoleka en mboka mais quand même tout le monde a moussé les autres salles mais faut pas donner biso bazu initiative na bango ya kosala bambabola. Oyo etunga biso kolambela fufu. Pondu biloko kolia na ba ménage nyonso okutaka mutu azo posséder babola moko mibale to misato na yango tozo continuer ko faire visiter Bino en face eza stade de Martyr eza tellement munene il faut ko contourner yango même prochainement to sala contour ya stade de Martyr eza entrée du côté Pongabi na za musika tena Pongabi mais prochainement si to okende ko faire visiter Bino Pongabi na yango cher internaute de la cléboa.com na la moni na tiki Bino tomoni mbala sima nazali na esengo mingi ya okutana na bino mokolo ya lelo ezanga Ines Benesha yo bando na biso bakeye biso kitoko esengo makasi na ndenge bayambinga sera vraiment kokutana bato fo kobondela bango baloba na micro mais bando na baza awa en tout cas félicitations à eux. Merci beaucoup na ndenge bozwi lisusu libako okutana biso papa na pesio maloba kombono nani kombono ngai papa Manassé. Papa Manassé tala miko mais oko continue osala musala no bando so ba mona ndenge osala mbabola et ça bango bien sikondongo zobeta boyeza pour la nene bon ndenge nazosala boyeza pour na moyen de vivre etala kaka pasi ya mboka nsolo tozivre musala yango tosala tobokolela bana yango oyo nde ezosala biso mpona tozala malamu parce tokoki kobanda kokende koyiba te po tomona ebele na nzela tokende koyiba kobotola mais biso tozosala boye mpona esunga biso moi tozala makanisa mabe eza te yango moi tozosala boye
Siko par jour, bimana combien bosso ça livré? Bon, ça dépend ya ndenge tozozuila batole na biso. Pour les roses, un peu boye, donc on dit tole, même quand tu peux boyer, on sait quand sous 5. Mais si vous savez quand 3 babola, 5 babola. Mais surtout les lignes dans le belé, tu peux dire 10, 15, 20 peu. La journée pesili. Et si la journée manque. Neti oh boy combien babola? Bon, les babola boy to bandango, kala, c'est kala na kala, babola aussi na basa 50 francs, 200 francs. Ya so wana. Les loyaux sont ma cambezo mata. Yango pe ezo mata. Les loyaux babola kono ba 3000, 4000. Ndé au moins que au moins deux ça la boue donc baboules ont matin ndé ma cambezo ma ils ont changé de même baboules ont mat mais où dans la babouille mon robot assez mais ce qu'on dit les belé combien tu dis babolo combien tu as combien la journée bon ça dépend quand il y a moto ndé biso moto te kami kaka ngo na ko sa ngo boye na boye ndé moto ko somba na 3500 moto somba ni ka moko mais biso en gros so na sali na pourquoi na te ka moto te ka ngona ba 2000 francs 2500 ah bah on peut pas côté café côté que la bat voilà papa mana c'est ça papa bana bonne bon ngana na papa 3 enfants Oza pena maman na ndako. Naza na maman na ndako nazo tangisa bana mibale mage moko ya moke bébé Lara. Il faut côté la caméra pour là. Moi na nga ya moke comme na bébé Lara. Sema. Wana toya papa sema. Lara na pesi bino mbote bisika boza bola di papa. Voilà, papa va dire que la bino lipa ya collier autant que sa bino classe. Mais félicitations à papa. Alors conseil no pe ça va de la biso ba iba ka surtout ana ponga bi ba iba fort oyebi. Bon, na ponga bia ba iba ka makasi, ba iba makasi mais to monaka et be biso na ponga bia ba sangwe kendake même si to sala ba kache bi maya ma be ba to sala wa. Eh mo be ba mi bi me ba mi bi te ba to ba ko iba ka awo to monaka boy. Te to ba kam so na tongo boye, okomona ba to ba ye boye. Ah non, quand tu as dit que 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 tu as dit mais tu as dit que 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 maintenant ok les beaux début position mais de tu vas décider que tu vas y pas quand on a bien on va biso ba cacher ma bé au ba uda ba misika même si bana ndako ba comme ba miyibi bazali ya solo donc ba ko ba miyibi poani pona ba yi ba poani bon pona ngana ko pesa bango bazana faute parce que bazo yiba mais c'est rendre de zotambola na mboka yango zo comme ça bana biso miyi mwana lelo soka la linzala lobe la linzala lobe akobima libanda akomi ko yiba peut-être na ndako ti akobima libanda nde akomi ko yiba yango moni ke passe zo sala rabatu ba komi na niveau ya ko yiba ka parce que mboka na biso Congo kala biso de équipe de bote mais c'est vraiment mobutu mage to mona bola mobutu de mais to mona ki pe moi bola moi moke to mona façon de vivre lelo yo na tan ya kala eza su bongo te leo mona ke batu ba komi moyibi ebele na vie na vie de Kinshasa batu ba komi moyibi komi ebele so ke lo de na ponga bi victoire ba rond-point nga donc moyibi komi so lande presque ba na ba fazer kite biso ba na ndako penza donc musala comment ça ndé yango wana donc yibi poko apaki na ndako akela na pa na bango wana ne pa bango mais yiba azo yiba pona lia vivre mais pour ali ba ko luka copte ana moi sina mala azo yiba mais pourquoi ko luka cop ya boya sala te lo ko bi pe bo sala boye wana za selon bango mutu azo dépendre azo sama mna ndenge na ye ndenge ngabo na boya ki na ngako yiba na ba ndeko to zo na mikolo awo ba papa na moni ba papa ba responsable paysan responsable donc si to zo sa bo pour vite do yiba te to ça be pona ko bokola ka bana les so bina yiba ezapeka lisumu puisque au conseil na gouvernement congolais ni par rapport à musalo bo sala ka oyo ba valoriser pe yango ba pesa ko valeur congolais to na posta ke les boulot na biso yo to na posta zo tongo solution surtout biso na ponga biso la ndenge otala miro yo miro ezaki te ezaki zamba lelo to moni ke batu ba yo soki basombi yango to yebite ngana yo basombi yango lelo to zaki na kati les deux coups ils permettent la pointe sur aux bien donc na miso yo pongabi na musala matuke yeba na ko ba vide ki tsa mobimba mais nazo mona biso pela bazo négliger biso makasi pa na miso dans les sikate les loyo soko tali pour de vivre awa de vivre en condition moko boye ya bien té donc lobi na biso bi to yebité pour depuis que biso misala oyo
Dès que tu mabele boy, baby que bataman santa, bataman santa batatina te. Baby que y a un peu de monde biso de doza wa, tout le monde que lobby na biso ko za ka danger, pas bazo biso na valeur te. Nzoka lituka oyo. Ezolambi sabatu nyonso baza na ville de Kinshasa. Même si ba président to ba l'église Rais Kabange, président so Kabila, basali les fêtes na Mbabola. Basomba bambabola, maki basomba awati mais basomba bambabola, balamba na fête ya ye na maman Olive. Lelo yo président Fatia ye, lelo ba manifester ko zala, azanga ba manifestation te, même ici na niveau famille na ye. Même ici ba relation na ye, même ici bana na ye, ba ko zala ba relation ba manifestation ko zala. Bakosenga bazana posa Mbabola. Lokola biso ponga be yebani, peut-être bakoyaka na ponga bi. Mais lelo yo baye bakuti binote, ça la bien que ça bien. Pas si siko ya ngwana donc donc biso référence ya biso ya batama to kana ponga be yebani. Lelo so apprendre biso to yebate to ke devant de la roi puis quoi d'autre la musala tout oyo. Et loko zo vendre même si to vendre raboy. Nazo la mkamela otala lobby na ngai. Na kosala musala côté nini. Tu comprends pour ça gouvernement c'est la bino nini par rapport à Yesika au point de que place ezalaka zamba bozalaka na kati pe belé penza. Souci na biso ezali ke to moni ke basuba ko ba beso ke bobo ça moi côté liboso boye. Ça va même. Moi couleur est na mupanzi boye. Oui côté terrasse côté terrasse ali. Soki ba kotia biso ta wana botanda matana vivre aujourd'hui moi fils ta moi kwanga ta lipa et ko sala biso moi bien. Mais que va prendre biso be ponga be kufi ndenge ba yeba biso ezo pesa biso de passe ti to la de la mba na passe na mitema na biso kwa de bike biso ba jama tuka ba ta bisala maboko to za biso na tina te de bike bien si to tesa na nzela mais to ba bien boko to na kati to pousse na kati kufi ba bike ponga bi ba jama tuka ba sala kawana ndeke ekosenga biso to zala malamu to vivre malamu bana to tangisa batanga pe malamu awalo peno solo libia mais siko na kati ya ba to ngane bon na koyoka kaka parce que na kati kuna mambele kaka to yebite mais to kaka eza selon gouvernement de basaba contre na mindele nde batongi bandaku bapesi toyoka ndambo batu ya pardon ya banki na biso di Congo nde bapesa ba travailleurs bazo vendre bakovanda awa bon mususu eza pesa peut-être yo poza ba moyen na yo oye osombi ndaku ozo vanda selon des bon liboso ba tongane bon koto yo pe na ngambo ya biso bo pa ngambo matongi komina kala koto pe toyoka eza soki dépôt ya Congo fitinde to yoka kaka mais to yebide mususu bakoloba ke eza pona babiloko eko ya peut-être ba oui orgaman pour la poisson wana ya Namibia voilà donc de façon de to yokela ngo eza nde bongo mais to yebite ngano peut-être ko zape bongo te parce que ba onde bata boîte nimba ko yeba makamna siko boza pour ça gouvernement congolais asala dini au concret balukela bino esika ka na ponga bi awa batia bino ba valoriser pe musala na bino c'est ça souci na biso pe andeza yango wana siko bolosola kina mutu moko molobe na bino moko bon na Congo awa ndeti biso awa toza na molobelité okolanda biso mpona esika oyo oza ata na président moko te bosorganiza te bon tokoki tozokozala na président awa mais président na biso toza ne awa aza na baforce mpenza te soit soutien te oyo ekoki kosoutenir ye akota même si kota bakonzi akende koloba soutien eza te parce que tala caméra yebisa bakonzi liloba moko mpona mosala bozosala lokola bino boza na molobelité boza na makoki wana te ya kokoma esika bakonzi baza tala caméra loba oyo euti na motema na bon ngai nakosenga na bakonzi etake toza peuple congolais toza bana mboka bana Congo souci na ngai ezali ke batala mpe biso bato ya matuka parce que na kati ya matuka tosalaka matuka te tozosala barosoir tozosala babrevoir tozosala bamangeoire tozosala bagoutière tozosala batonneau ezotuma même si dendo lelo tonneau original ekomi na ba $30 mais biso toraisonne tomoni ke fo tosala tonneau oyo ekoki kofacilité mpe bato tozoluka bato dire ba BG28 ya makasi ezosala batonneau bazotekela badendo nde tozosala biloko ebele na kati ya mosala ebengami Mbabola nde tosengi na pepe na bakonzi na biso basunga biso mpona esika oyo etali ponga bi parce tozosala na ponga bi basunga biso mpona lobi na biso ezala malamu na bana na biso parce que bana na biso tozotangisa bana lelo so tozosala te bana bakobengana na baklasse biso baza awa bazotangisa bana na bauniversité mosusu aza azotangisa bana na kaka na mosala oyo mosusu aza awa azotangisa bana baza na bahumanité
misu mpe baprime bali oyo mpe bazotangisa bana na leta bazali oyo bazotangisa bana na privé bazali privé ezosenga mbongo misu minerva misu bafuta ba 70 000 80 000 donc azozwila mbongo kaka awa na moke azofutela bana na classe sikoyo lelo soki biso tolongwe awa tokokende lisusu wapi yango esusi na biso baraisonne biso mpenza malamu mpona esika oyo donc soki batiki biso eza pasi tozomona esika tokokende tokoma miyibi obe tosala nini donc susi na biso eza nde yango lelo nasenga bakonzi baraisonne biso tomesana na koyiba te tomesana na kokesenga te tomesana kolanda bato mabe te todia awa na mponga mpe tosala mosala oyo esunga biso na mabota na biso bana na biso yango moni oyo nasenga bakonzi mpona ngai nakoki koloba mabe ya mboka te pasi oyo mboka eza mabe soki olukaka okomona pasi ya mboka te soki olukaka na yo okolobela makambo mboka te président fati aza mabe biso loko te oluka tomonaka mabe ya président te pasi tozosala na biso kaka ke bato oyo bayebi bamétier misusu oyo baza bamétier ya mitu basala yango bakompani oyo na temps ya kala toyokaka bandosala besika ya bien bazongisa ba bakompani babakisa bakompani lelo bato wana banda kosala ntango bango bazosala bato wana banda bakosomba biloko mpona na biso awa biso mpe toando vivre malamu nde omoni susi na biso eza yango wana mpona biso mboka bien sûr debike etambola na mwa ke epasi mais toza na mposa ke toévolue na kati ya Congo tomona mpe bolamu ya Congo tomonaka bien tozala na kimia susi na biso eza kaka yango wana. Merci beaucoup papa Malase. Botika malamu na bandi na tiki bino tokutana mbala sima même semaine prochaine tant tokoya kosala émission na Pongabi. Chaîne na biso eza cleboa.com. Alors toza na kati émission na biso découverte découvaka ville Kinshasa makambo elekanaka ba makambo nyonso oyo ezolekana na kati ya na sepeli mingi na malobolo bina bakonzi na biso na bandi ke ekoi na matoi na bango Cleboa balandaka ngo mingi pa bakonzi ebele. Je suis sûr celui-ci ekomonana loko abino pe boza awa boluka bo s'organiser bobimisi président moko oyo akobanda kolandela makambo na bino. Voilà toza na posa ya esika batikela biso ata couloir oyo batongeli bino yango bien Pongabi awa ezala lokola référence ya bato oyo batekaka matuka bambabola. Comme ça gouvernement akoyeba bino l'état akoyeba bino bosalisi mikanda oyo mutu soki aye ata luki asomba place oyo moya asomba eza te po l'état azo reconnaître bino. Botikala malamu j'espère conseil pe ekoti boluka moya bo s'organiser. Bon soki oza na bomoko ata mutu aye po ateka asomba plutôt asomba te po abike non place oyo baprotege yango bandeko na biso baza na mikanda soki aluki ase mobulu bino boki kofuta ye bofundi ye na l'état comme ça l'état atrouvele bino solution mosusu yango wana cher internaute cleboa.com na bandi na silisi émission na mpona mokolo ya lelo tokutani mbala nsima toujours na chaîne na biso Cleboa mpona kosola makambo mosusu etali social Congo découverte na ville province ya Kinshasa. Ezangai Inès Benesha yo micro. Au revoir.